Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomelmail.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona ko talisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomelmail.com pour na kotalisa na peuple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomelmail totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeuple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozalaka kabisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomelmail.com. Bandeko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda radio Zoomelmail. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino bomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino ni bandeko babolingo. Lelo tokotalisa bino na oyo etali rôle nini diaspora congolaise akoki kokende kosala na mboka na ye RDC. Bandeko babolingo mingi bazali kokanisa ete tango avandi na poto ondira occasion epesamelaki ye kaka lokola bayebisaki eke balobi bima kende koluka mpo na famille aye amivandisi akoma kaka kobeta bakope kokendaka na bachateau rouge kobaluka soki amonani na mwa 50 azwi mpe soki occasion emonani adokoli eloko ya moto wana nde amoni ete mission na ye oyo ayaka na poto nde yango oyo. Yangana bomonaka bato mosusu bandeko baye awa na poto bazali koyeba ndenge nini ya kose retrouver te po ete moto oyo ya kotia bango na nzela ya malamu azali te. Bandeko ezali na bato mingi oyo bayaka awa na poto oyo bazali na bandeko oyo malamu te oyo bakoki ko encadrer bango mingi bakenda nde kokweya oyo ndenge balobaka ete bakenda kokweya na maboko ya batu mabe. Ye ozomona moto mobimba ye na poto kokoma komi lokola ezalaki mission ya koya poto na ndenge ya cascade bato oyo bayaki koyamba ye tango esika bamemaki ye nzoka nde ndako esika bakendaki kotika ye ezalaki ndako ya bato ya makambo kobeta shekula kosala bakope na ndenge ya koyiba bato voire même kokende plus loin kobotola bakoko ya bato basak pona kofuye na kati koyeba soki koko wana zalaki na mbongo ou bien carte ya crédit ya banque oyo bamakambo ezali kosalama mingi na France na kati ya Paris. Ndeko lelo ezali mokolo oyo tozali kotiana no bato oyo likolo ya motalaka po ete trop c'est trop. Lelo bato mingi bazali koyeba te eloko nini bakoki kosala pona mboka na biso RDC. Bandeko babolingo lelo bakongole mingi baza koyokisa biso bakongole awa soni na poto. Okomona bato mosusu batikala kaka na bagriffe akokende kuna na batour Eiffel alati mwa bilamba akangi bafoto batindi na Congo ale na Congo bazali komona ye moto ya malonga nzoka nde awa na poto moto tina te. Bandeko yambo te na kota na kati na lisolo ya ndeko kongole moko akendeki na Congo pona kolakisa ete alingi mboka na ye pe alingi peuple na ye. Ndeko yango kombo na ye ezali bongo Monsieur Yves Mangwana Makabi. Lelo ezali mokolo oyo tokoloba makambo pe tokolakisa ba image pona kotalisa eloko nini ndeko Yves Mangwana Makabi
atikaki mboka France pona kokende na Congo kolakisa amour nini oyo azali na yango na mboka na ye. Atikalaki te ndenge bato mosusu bazali lelo bakoma koloba kofinga mboka na biso na libanda ya mboka, koloba n'importe quoi, ko critiquer même mboka na biso na libanda ya mboka. Olie ya koloba ete tozali ba diaspora tozali na libanda ya mboka, mboka ezali ko marché te, eloko nini biso ba diaspora tokoki kosala po ete mboka marché. Wana nyonso tu bato bazali koyeba yango te, batikali kaka na makambo ya kosala ka babozoba bandeko, koyemba kala ba balabala otokende ba marche, batikali kaka bato ya ba marche bandeko nazali koyebisa bino boko lekisa ata ndenge bozali koloba ete lit oyo toboko kende na yango mosika, mais nazali ko promettre bino nde boko lemba avant. Bolinga te, boko lemba avant. Parce que nazali koyebisa bino lokola ezali lit moko bozali kosala yango na kati na fondement ya lokuta na makambo ya ndenge na ndenge, bokende pe liboso te, nzambe ya kolembisa bino avant. Bandeko ba bolingo, lelo bato mosusu tozali komona na poto babebisi image ya mboka na biso Congo. Lelo Congolais na poto azali lisusu na valeur te, likolo ya bato bozali komona mona na poto babi komisi ba combattant, bato bazanga manière yangana tozali koyebisa bino bandeko. Il faut boyeba ete ba opposant congolais oyo bazali bato moko bazali bato ya lokuta pe ya kolanda te. Totunaki motuna na ba émission elekaki tolobaki boye mokolo nini bino bosi bomoni Tshisekedi aye na poto azali kopesa conseil na ba diaspora congolaise alobi ete tozali na besoin to bongisa mboka na biso, mais poto bongisa mboka na biso bino bato baye boye awa boluka bokota ba formation bo apprendre quelque chose pour ete lobi to kende kotonga mboka. Jamais. Même Ngwanda jamais balobaka yango po bayebaka ete soki bango bapesi bino mayele ya kokende kokota ko apprendre bokoyeba mingi balokuta na bango ekobanda koleka te. Yango na moni ete po bas flatte bino balakisa bino ete balingi botikala kaka na kibolole wana ale bazui bakombo babambi bino bakombatant bino pe bomoni yango lokumu. Okomona moto mosusu azali komi benga oye général bandeko, ye général kaka liboso ya bakamera mekende na ndaku na ye bandeko banyongo ya leta tondi nango azoko yeba kutu ndenge nini asala te, pe moto akoede na problème aza nango azali te, akoma kaka kokima ndaku po ete tango mosusu bawisie bakoki koya po ete bakanga ye ubie babotola biloko ya ndaku. Bandeko tozali na ba problème ebele awa na poto mingi lelo ndenge bozali komona bango na makelele kaka liboso ya bakamera oyo bazali kosala mais bango bazali koloba nini ke bango bazali kobunda po nini bapesa Congo solution. Bandeko boyokaka ta mwa soni botika pe lokuta bino bokopesa Congo solution alors que bino moko kutu na poto boza na ba problème ebele baniongo ya leta boza kokoka kosisa te désorganisé makambo ya lokuta koyiba na ba magasin ba strafe ndenge na ndenge nalo bata strafe ba nani ba nini ba amande tondi bino ndenge na ndenge boyokaka ta mwa soni ko bandeko. Lelo bandeko nazali koyebisa bino nazali kosenga meme na bato bazali na Kinshasa boyoka ngai mama ozali nazali koyebisa bino bokanisa teke moto nyonso to avandi na poto azali synonyme ya moto oya malonga te, ezali na bato mosusu pe bavandi na poto bandeko oyoki na maobandi komituna me muto akomaki kutu poto yango ndenge nini o ndenge lo bagaite chance logo pamba ondike moto moko avandaki kaka bazuye ya le bakitisi na poto bu aza koyeba siko eloko nini ya sala te. Bandeko ba bolingo yango na tozali koloba ete ebongi malamu congolais nyonso to ekomi moma kitoko ya koyeba sikoyo eloko nini okoki kosala mpona mboka na yo po ete toye komona bapolitisien babinisi bino bapolitisien bakosi bino bandeko bayeleki bino bamakambo oyo tozali na tolingi kokende kosala bitumba
tozali na baminduki tozali kote ya dongo bokotize bambongo bakongole bakotiza bambongo bandeko mbongo wana ti lelo place ekende eyebana te guerre yango mpo balobaki guerre yango emonana te lelo lisusu tala lisusu baroger lumbala basali mwa likita na bato na bango baye mpona kokosa ete tokosala boye tolingi tokende na plan B bosala boye oyo bacotisation bandeko bakolia bino bambongo un jour bokoregrete po ete ndenge ezali wana bandeko oyo nyonso baroger lumbala bazali kosala bayebi plan nini oyo bango bazali koluka baye kobeta nde bagere ya cc mpo babenda bino bambongo bozalaka bato ya mayele bandeko ba bolingo sikoyo na ye kozonga na kati na lisolo ya ndeko mobali oyo na kombo ya Monsieur Yves Mangwama Makabi mwana mobali oyo alakisi ete eloko nini oyo biso bakongole tokoki kosala mpona mboka na biso ndeko mobali oyo jamais atikali kaka na position ndenge omonaka bato mosusu oyo ndenge bazalaka ete makelele kaka wana poto aza koganga nalingi mboka 8 millions de morts boy mais dans l'autre temps mboka ezali kokenda kokufa mais mwana mobali oyo alobi ete mpona komona réalité en face mwana mobali oyo ye moko akititi na mboka na ekipe na ye mobimba bakei na Kongo bandeko bakei kosunga bato babandi kopesa bango bamateya ke soki bozali kovanda na ndenge ete bovandi na bisika bozali kotika bamatiti basalite na bakanivo na babalabala bozali kolongola yango te ekoki koporte problème oyo ekoki koloba lokola ndenge balobaka na lopoto paludisme oyo ndenge biso tobengaka malaria ekoki kokomela bino mpe ekomema badanger ndenge na ndenge ndeko mobali wana akei nde siko kobanda kosunga bato kokotisa bango bamakanisi bamayele oyo yazwi awa na poto mpona kolakisa bango mpe bandeko bokomona yango na babilili ndenge nini tokolakisa bino bandeko mibali oyo bakendeki na Congo bandeko bakei kosala eloko ya malonga tala bato oyo biso ba diaspora congolaise tokoki koloba ete tosala bacotisation ya kopesa ta 10 euro tosangisa po ete moto oyo lokola kei na projet ya malamu tosunga ye na bambongo po ete yango nde ezali avancement mpo na mboka mais okomona moto mosusu bandeko azali koyela bino alobi ote ngai na ye po ete nayeli bino systeme ya plan B bopesa ngai mbongo po tolingi tokende koluwe baminduki bandeko mais il faut zala liboma munduki wana yo oza koluwe oyo yo oza koloba ete bopesa ngai mbongo yo oza kozwa 10 euro oza kopesa po ayebisi oke akokende kosomba munduki alors ndeko yo moko mituna munduki oyo bazali kosomba yoka oyebi teke munduki wana ekoki kokende mpe un jour koboma mama na yo tata na yo to leki na yo likolo ya 10 euro kaka oyo yo moko opesaki ay moment donné bino moko mpe bosepozaka baquestion bozali quand même na bapoto bapays développé lelo nazali kokamwa ndenge nini bato ya Kinshasa bazali koraisonne kitoko koleka meme bato bazali ya na poto naza koyeba phénomène wana te bandeko oyo ndenge frère Patrice ayemba ete okokende kokuta monde koti na kati na église ekomi na mokili donc confusion totale okomona moto avandi na poto na pays développé baza koyeba balobi apesa 10 euro po ete tozali kokende kobunda po tobenga na Kabila bandeko mais ye moko banda kosepose baquestion kobenga na Kabila wana bango bazali koloba ekozala pe facile te seke affrontement ekozala lobi okomona ete ngai moto batindanga na poto na famille oyo babomaki nzoto famille oyo balukaki batekaki katikati ya lopango mponga na ya nasungaka bango lobi nazo lisusu mbongo oyo nakoki kosunga bango napesa lisusu na bato bamiyibi oyo mpo lobi baloba nini bakeki kosomba baminduki batie désordre na mboka ale babomi lisusu bandeko na ngai oyo bamonaki mpasi mpo ete ngai naya na poto naya koluka nasungaka bango alors bandeko ifo bomitunaka bazali komanipule bino na ndenge ya kosakana te tala na ebandeli liboso tango Jean-Pierre Bemba arataka baélection ezalaka na système ya bitumba oyo mwana mboka oyo ngwanda memelaka bato babundi mwana mboka lelo oyo sikoyo lokola ekomi Tshisekedi bandeko lelo ezali lisusu likambo ya kobomba te ezali komona na noir et sur blanc ezali likambo mpenza ya bakasayen tala bakasayen ndenge batelemi
bakasai batelemi na ndenge ya kosakana te ezala na Canada bakasai batelemi bapaster kasai nyonso batelemi mpona nini mpona kopesa intérêt na ndeko na bango Tshisekedi me bandeko ba bolingo oyo ezali lisusu mpona liti mpona mboka te ekomi liti mpona koluka nde ba intérêt makambo ezali komona na bandeko amweke elobake bato mosusu bazali kokangela yango miso surtout bamobutiste oyo bayebi ete ntango bakimaka na kanda wana bango bazali koluka kaka liduso nini ekopesama po ete bazonga po ete bango moko bamobutiste yango bazali koloba ete Tshisekedi yango asakomi ne mpe vie bo totika kaka ye azala lokola po soki akomi kaka wana biso tozwi moyen tozongi un jour soki occasion emonani tokokobete mpe kaka coup d'état ale biso moko torécupere makambo tala nanu mentalité ya bato makambo bato bazali kokanisa nde bato ya bolobi ete bazali kosala liti mpo na Congo ezali mawa mingi mpe pasi yango na bandeko ba bolingo na kosenga nanu tolanda nanu ba image oyo ya ndeko congolais oyo akendeki na Congo oyo alakisi mpenza ke alingi mboka moto alingi mboka il faut alakisa misala ya malamu moto alingi mboka Congo akotikala kaka na kolekaka liboso ya kamera mpona kofinga bato te akotikala kaka moto oyo akobetaka bato te à l'étranger mais moto alingi Congo il faut alakisa ba œuvre na ye na kati na mboka yango na tolobi ete na ntango oyo tokolakisa ndeko mobali oyo na nkombo ya Yves Mangwama Makabi oyo alakisi mpenza ete alingi mboka ya mingi mpe moto oyo biso bana ya poto ba diaspora congolaise moto ya boye nde tokoki kosoutenir oyo tokoki koloba ete moto nyonso tu apesa ata 10 euro tosangisa po ete topesa maboko na projet oyo azali na yango ya kitoko ezali projet moko ete yango nde ezali kosala ete meme bandeko na biso bazali na Congo bamona mpe mwa situation ya malamu mais bozali kozwa bato oyo bale Roger Lumbala bamiyibi oyo basalaki baguerre bakote ya este kuna oyo babomisaki bato lelo bokoma 8 millions de morts 6 millions de morts bozali kobosana kaka ba Roger Lumbala bango wana nde bazali koya tokosala cotisation po ete toluka barebele toluka banani barebele na kote ya este basoldat ya este po ete tokende tokolibere Congo toluka basniper oyo bakokende po ete baboma Joseph Kabila bamasolo wana nyonso tu toyebi yango bino bokanisi ntango bozali kosala makambo na bino na CC bokanisi service secret ya mboka bazali kolala pongi me bino bokoki kosala likambo te bozali koloba ete tozali kosala likambo na ndenge ya secret bino bozali na secret te nyonso bozali kosala boyebaka ete ezali déjà bien koni kuna na mboka yango na ezali mawa na ntango bandeko totala mwana mobali azali kolakisa ete alingi mboka na ye oyo alakisi ete bolingo ya mboka esukela kaka na maloba te ya kofingaka bato ya koloba n'importe quoi mais bolingo ya mboka il faut kolakisa yango kolingi mboka yango ete na ntango na kosenga na papa Botamba tiela biso baimage totala baimage ya ndeko mobali oyo na nkombo ya Yves Mangwama Makabi oyo akendeki bongo na Congo alakisi mpenza bolingo na ye yango ete ezali leso monene tolobaki ete totia yango po ete badiaspora congolaise mingi oyo bazali kolala pongi bameka kofungwama kolamuka na pongi na ntango bakomona eloko oyo ndeko mobali asalaki na mboka Congo mpe ezali likambo oyo biso tokoki koloba ete congolais nyonso tu akoki kolanda yango soki omoni ete okoki kosala ndenge ndeko asali te ndeko okoki mpe kosoutenir ye tokoki kosala pe biso ba diaspora tosali caisse moko ya général oyo te toza kosoutenir bato bazali na possibilité ya kokende na Congo mpona kosala bamisala ya boye ya kosunga bandeko na biso bazali na mboka mais na tosoutenir bato bazali kolinga badestruction bamakambo ndenge na liba na kati ya mboka na biso yango na ntango oyo tokotika papa Botamba kuna na régie tiela biso baimage totala ndenge nini ndeko Yves Mangwama Makabi makambo oyo ya kitoko asalaki na mboka ezali lokola leso monene oyo congolais nyonso na libanda ya mboka akoka koapprendre na minute oyo baimage s'il vous plaît papa Botamba. Le paludisme s'attrape par les piqûres de moustiques. C'est une arme de destruction massive qui tue beaucoup plus que le sida et qui fait un mort toutes les 30 secondes. La population vulnérable à cette maladie, ce sont surtout
les enfants et les femmes enceintes. Le neuropaludisme. Paludisme est à niveau à cerveau. Donc, sous ce paludisme, forme anémique. Donc, paludisme aussi, ça va. Parce que, mon système immunitaire n'a pas cassé par rapport à l'immunité. Parce que, ça dépend toujours de l'immunité. À immunité maternelle transmise. Après, à certains âges, on doit développer une immunité. Donc, là, c'est sensible, il y a ça paludisme. Vraiment, comme système de défense pour la banane, pour protéger les banane des souhaits, surtout des 0 à 5 ans. Il faut qu'il y ait des moustiquaires pour les femmes enceintes et les enfants de 0 à 5 ans pour la banane. En 2005, lors de mon premier voyage au Congo, j'ai dépensé plus de 300 € pour les vaccins et les médicaments préventifs pour ne pas attraper le paludisme. Et à mon arrivée, pendant les 3 premiers jours, j'ai vécu un véritable enfer avec toutes les piqûres de moustiques dont j'ai été victime. Cette maladie se développe avec l'insalubrité de la ville de Kinshasa. Cette insalubrité attire les moustiques. Beaucoup envoient des moustiquaires ou des médicaments, mais malheureusement, le problème persiste. Pour apporter des solutions à ce problème de malaria dans la ville de Kinshasa ainsi que l'insalubrité dans nos rues, notre association Chomari et AEP sont descendus sur le terrain afin de participer à l'assainissement de l'environnement dans la commune de Lemba. Au niveau des impacts psychologiques, c'est une grande importance, puisqu'ils voient des jeunes qui viennent d'Europe, qui ont certes un peu de confort, mais qui mangent 3 fois par jour, qui mangent des yaourts, qui peuvent vivre d'une manière assez saine, qui quittent l'Europe pour venir ici, dans notre pays, pour déboucher les caniveaux. On rentre dans les caniveaux avec les moyens qu'on a, malgré les saletés, les microbes, etc. Mais on le fait parce que c'est le pays de nos ancêtres, c'est aussi la terre de nos enfants et de nos petits-enfants. Ça a été un choc pour les Congolais du pays de voir des jeunes de la diaspora venir au pays, non pas pour fréquenter les boîtes, mais descendre dans les caniveaux afin d'assainir notre environnement. On savait qu'on allait changer les mentalités, modifier les comportements et leur redonner espoir sur l'avenir du pays et leur faire comprendre la nécessité de respecter notre environnement. Merci na bango ote nani na ndenge bango ba ko salisa biso eza malamu na souhaiter bango merci mingi pote baza mayele ni biso na musala o comme musala ngo eza makasi mais bango bakipe mpona salite wana te baza makasi pe bango pe bayebe biso bandeko miso na Paris na France bandeko mobali baza ona baya bato o baza kuna oza message opesa bango te bango mpe nasengi bango mpe bazwa courage oyo nde bandela bango mpe ata mokolo mosusu bango mpe baya namoni osimbi rato osa mosani kobongisa mboka ya salubrité. Ok. Est-ce que vous avez bana moko mibali babuti na mboka Paris na yebi baiti ko fitsa na maboko pona propriété ya na yebi oyebi oza kamolo oza na moto ya bisa bango nazo encourager bango. Bon,
est-ce que po batikali na baza na France bandeko mosuku baza na Paris kuna po bazolanda osupela oza na message opesa bango ebongi bango balanda mpe exemple ya baninga basoutenir biso tobongisa mboka na biso bavandaka kuna te kobongisa mboka bato me batala na nsima retroviseur na esika bauti baya kosoutenir biso eza mpe na bana mosusu baza negrandika na Paris bazolanda osikono baya awa te oyo nayebisi bango eloko nini nayebisi bango baya kosoutenir mboka na bango po eza mboka na bango mboka bakoko batikelaki biso. Ce projet d'assainissement de l'environnement Kombola Kin Label, c'est le projet de tous ceux qui veulent participer à l'assainissement de l'environnement. Nous avons besoin de pelles, de râteaux, de bottes, de gants, ainsi que de dons financiers pour pouvoir participer à l'assainissement de l'environnement au Congo. Bana Congo toza banani tobotika te basakana na biso boy totelemela likambo wana telemana yango. Bandiko babolingo na banzete bino moko bouti kolanda ndenge nini bouti komona ndeko mobali oyo alakisi exemple ya malamu mpona biso ba diaspora congolaise na eloko nini tokoki kosala na oyo etali mboka na biso RDC. Ndeko lakisa ba evre ya kitoko oyo koki kosala mpona mboka na yo. Depuis kala babanda kobenga yo combattant bapesa yo titre wana ki combattant depuis 2000 année 2000 bandeko. Tolo bakutu 2000 te bami pesa yo yango depuis kaka kobanda kaka Mzee Kabila kotaki babandaka deja kobenga yo combattant. Poite bato bazali kosala makelele lelo bazali bamibaluka tangu bandeko bazali bato ya kolanda te. Tango Mzee Kabila azalaki na bomoi kaka bango nde mutu bazalaki ba combattant contre ye bazalaki koloba mabe contre ye. Tango lelo ye kokufa bakomi ye azalaki compatriote bakomi kobenga ye compatriote. Nde sikoyo bakomi koloba ete Joseph Kabila appelle lisusu mabe bazali bato ya kolanda te wana nyonso to ezali mpona nini bandeko bato mosusu ndenge bomonaka bango na poto awa boza koyoka kaka kombo mikiliste me yaka afuta tike ya vio yaka na poto mona moto yango na poto awa oyeba eloko nini asalaka mingi ndenge bazali na bandeko na mawana pasi okomona moto mosusu kaka ye mwana Panama na Paris me bandeko yaka na Paris yango otala azalaka ta na esika ya kolala te ye azali kaka wana akendeke kokotaka bamabala ou bien alalaka epai ya bato ye osi omona moto mobimba na kati ya poto mal organisé ye moto alalaka esika mosusu bilamba na ye abombisaka esika mosusu soki ekomi na ntongo alamuki mpo ete akende kosukola akei na batoilette publique afuti ata de hero ala sukoli soki mpe aza na mbongo te asali bamanevre mpo ete akota na ndenge ya kinsoki ya moyibi mpo ete asukola akende wana vi nini wana me na kati ya poto kaka bango bato ya liboso komona bazali koganga mboka na biso makambo eza komarche te bani yo oza koloba nanu makambo ya Congo mboka eza komarche te me yo na kati ya poto awa ozali kona bairrégularité moko ya kosakana te me ozali koloba ete okende kotya ordre na Congo yo moko oza kokonga kutu komipesa discipline na makambo mosusu te désordre ya kosakana te boyoka kata mwa soni po ete tolobaki ete to sikoyo tokobanda kozomba makambo na bino ya poto awa tokobanda koloba yango po ete bato ya Kinshasa bayeba ndenge nini bozali awa po ete bokomi kolekisa lokuta eleki mingi bino na baopposant congolais na bino makambo kaka ya lokuta bolingi verité te yango nde ifo tobimisaka bamakambo na bino polele po balokuta ya boyi tokokende na yango ti wapi ndeko mobali moto oyo lelo ke biso bakongole tokokoloba tala na ndenge tobetaka tolo biso bakongole boye tosangisaka ta 10 euro topesi na baassociation ya boyo bandeko basali ezali mpona avancement po ete makambo ndeko asali ezali kaka asali yango na bandeko na ete
asali yango kuna pona bato nyonso ntango mosusu mpe na kati ya bato oyo asauve bango na ndenge ya propriété wana ekoki kobikisa mpe bandeko na yo kolakisa bango ndenge nini bango kobanda kosala mpo ete lobilobi bazala atente na bamalaria yango na eloko tozali kokamwa bandeko bomeka nanu kochange politike na bino ezali lisusu kitoko te ndeko Yves Mangwama Makabi azali moto oyo apesi penza leso monene na bakongole ebele bazali na poto bolongola nanu baliti na bino na ezanga tina olita lelo ekomi ya baluba liboso ezalaki liti ya Jean-Pierre Bemba lelo ekomi liti ya baluba mpona nini po ete Tshisekedi toyebi yango wana ezali likambo bokoki kokosa te wana bokoki koaveugle moto te ezali likambo ezali komonana yokanisi ata nani soi-disant bishop Chatumba bamnzoto oyo azali koboma yango mpona nini po ete azali kolela ndeko na ye molu bazwa bomoni ndenge azali kotranspire sa mapeka nyonso to etoki ezali kobimisa motoki mpona nini po ete asali bongo mpona kolakisa ete ndeko na ye moluba yango na bomoni azali koboma nzoto akokosa mpe nzambe alobi na bamessage ya lokuta mpona nini bozali kokoselaka nzambe ya makambo na baaventure na bino bozali kosala mpona Congo mpona nini ezali mawa mpe pasi mingi papa Roger napesi yo maloba. Merci mingi mama Rosalie mpona kopesa ngai maloba. Mama Rosalie na koyebisa yo eloko moko il faut kotia yango na motu na yo. Lit oyo ozali komona bato mingi lelo bazali koloba ete bazali kosala lit mpona Congo bazali kosala lit mpona Congo te. Na kati na makambo oyo bato na bato bazali na ba raison na bango oyo bazali kosepela mpona kokota na kati na lit oyo me na kopesa yo ba kategorie ya ba makambo wana. Bato mosusu ndenge bazali wana baya na poto awa baza ko se retrouver te vie passée alors baye ko kutana kaka na mbiskat moko bayebisi bango no to sala bosoki to sali bomboka na biso ko zala bien tango to kozonga bato nyonso tu bazali ko lité déjà ndenge zali wana bato yi de pes tu sais que de ça promettre de ba diaspora ba ko se retrouver ba ko zala bien ko fungola ba porte moto mosusu kaka na maloba wana akomi ko tambusa ba idée omoni ke soki pe na lité na kati ya nini yango ko zala bien pourtant mosusu soki tu sais que da zuni ndenge pe na yokaki ke paraît-il ba ko pesa ba diaspora congolaise nyosu ba mabele po ete batonga biloko balingi nga pe batekelanga lopangu na koka kozongisa te o eza occasion tika na bunda mosusu azali kosala liste oyo mpona nini po ete akoka kovange ami na ye moko to ennemi na ye moko oyo aza na monguna moko bandeko oyo apansaka ndenge nini nakoki kovange mutu oyo ndenge nini nakoki kosala mpona sala mutu mabe tango makambo bakombata ale aye mikomi sikombata na nzela eki kombata lobi bon siko nde lokola na komi kombata bo lokola toza ebele naza ko préparer un jour likambo nini na kokosela moto wana po ete toluka kaka tokende koatake babeta ye mpenza banini mosusu ezali ntango mosusu mobali na ye abimaka na fi moko boye ayebi pe fi yango bien mais ayebaka ndenge nini akokende koatake fi yango te amikomisi mama combattante po ete aluka ndenge nini akoprépare un jour po ete akende ayebisa na baninga kosa likambo moko mpona moto wana bakende un jour babeta ye basasa ye donc bareseau ezali ebele bamosusu bazali wana bazali bana ya bamobutiste kanda wana ndenge bakimisaka bango ndenge baperda babien ale na kati wana bakotisi kaka bamakambo oyo bakombatan donc bamisusu ndenge bazali wana mpe bazali na bango bato moko baza na baproblème na mitu teke na ndenge kowaza na kanda mutu obomi non mais baye kaka komanipule bango na bafoto ya lokuto bazali komanipule de gauche à droite bakozwa foto na Côte d'Ivoire bakangi moto akufi ale bake bazwi yango batravaille yango na Roger Bongos butu Roger Bongos azali kotravaille yango après si baye kotiela bato na internet alobi ya botala ndenge Kabila azali koboma bato na Congo bandeko ba bolingo na koyebisa bino eloko moko il faut boyeba yango bato oyo bakoma koprofite nde na baliwa ya bato
wana balukaka ba réseau pona makambo ya Congo yango na bango balingaka soki bamoni ntango tozokende na ndenge ya liwa aza kobunda na makambo ya Congo aza kokende vers liwa vers la mort bango kutu basepelaka mpo balobi ete bon ezala kutu liwa lisusu ya plus mpo ete ekota kaka na koti ya dossier ya bareseau ya makambo na biso tala neti mwana mobali oyo baza kobenga soki Cédric akufi na bozoba likolo ya bamanipulation ya bapoliticien ale bazwi dossier na siko bakotisi yango mpona makambo na bango Cédric boye Cédric mais ntango bino bozali koloba Cédric azali ero boza kokumisa ye mpo bolobi eza lokumu ya mboka mais tomeka nanu koloba na Tshisekedi bopesa mpe mona na yo akende nano mitumba amitia moto mitumba mpo eza makambo ya Congo apre biso bakongolais tokokomisa ye ero totala soki akondima kopesa Félix po bino boza kopesa kokomisi yango neti lokumu héros Cédric héros amitumbi mpo na Congo oui mais sikoyo bino bato bolobi ete boza na susi makasi koleka kutu makambo yango ya Congo Tshisekedi azwa nanu mwana na ye aloba ete bon kende nalingi ete misopela essence mitumba soki okufi ngai moko na kobelela etanke leader na bino na koloba ete a partir ya lelo mwana na nga Félix akomi héros totala soki ya kosala yango wana nyonso eza bamanipulation manipulation na moni te sika Tshisekedi na bato nyonso baza omoni Cédric kona ndenge akufi ndenge bakundi esili oyo nyonso bakomi koloba ezalaki na ndenge kaka ya Barma Tungulu bango bazalaka soki moto akufi sika bomoni baza kotombola mongongo mpo balakisa na mokili mutu boye akufi mutu boye akufi soki bamoni mikolo eleki makambo yango inspiré ale batiki mpe likambo yango babosani lelo nani elobelaka so likambo ya Barma Tungulu balobelaka yango lisusu te mpo na nini mpo ete bayebi ete na bandeli wana ezalaki nano na moto bazali kotia sho bakanisaki ete bakoprofite na nzela ya likambo ya Barma Tungulu mais lokola mpe communauté internationale evandaki ni ekangeli yango matoi bamoni ete profit eza te lelo bachange donc baza kaka bato bachangeaka bateme ya basujet na bango toyebi te sikoyo ndenge tokoti na 2012 soki bakoya lisusu na nini ezali mawa mingi mpe pasi alors mpo na yango bandeko ngai nazali kofélicité makasi ndeko mobali oyo na nkombo ya Yves Mangwama Makabi azali ndeko mobali afélicité parce que azali kopense na mboka na ye apense na mboka na ye na ndenge moko positif apense na mboka na ye na ndenge moko négatif te na ndenge biso tozali komona bato kokende kobetaka bato kosalaka n'importe quoi non bandeko tozali koyebisa bino bokeba toyebisaki bino eloko moko bozwa yango sérieux Félix Tshisekedi akomi koorganize bagroupe ya bato mpo bakende koagresaka bato mais ayebaka ete un jour tokodénonce tokobimisa liste mobimba ya kombo ya bato oyo Félix Tshisekedi azali koorganize bango a partir ya Belgique oyo atindaka bango mpo bakende koseme batrouble toyebi bango bien tokodénonce bango un jour tokotanga bakombo na bango mpe tokolekisa bafoto na bango ye Félix Tshisekedi akanisi ete mboka wana ezali mboka ya tata na ye akanisi ete biso bakongolais tokosala politiki te soki tata na ye adirige Congo te baza kodistraire biso na bamakambo ezanga tina yango tozali komituna tolobi ete bakongolais fo tolamuka tala ndeko mobali oyo na nkombo ya Yves Mangwama Makabi bato ya bwende oyo biso bakongolais tokoki kopesa maboko bato ya bwende tokoki kotombola ngongo mpona koloba mpo ete bazali kosala makambo ya malamu mpo ete wana nde ezali kolakisa ete bazali na bolingo ya mboka mais ezali teke yo moto ozali kobetaka bato na babalabala kosala n'importe quoi nde ozali na bolingo ya mboka jamais ngai mpo na ngai papa Roger nde moto nakoki kosoutenir yeyo Yves Mangwama Makabi azali moto oyo tokoki kosoutenir topesa ye maboko bozali koya kaka na makambo moko ezanga ntina lelo bakongolais valeur eza lisusu te na poto likolo na bino bato boye awa bandeko oyebi epesaka mawa mpo ete poto yango esangisi na bato mosusu oyo bakokaki ota na niveau ya Kinshasa ko bato wana bakoki kozala te ensemble te okomona mutu mosusu ata niveau te bandeko me akomi na poto apo akomi koloba bato mosusu wana poto komona kaka epo akomi na poto me tala ye bozomona ta ozomituna me moto yango akomi na poto yango ndenge nini soki mpenza mundele azalaki na systeme ya kotala
ezala ko ba test obo avant kota na poto ngo ba pesina nous test moko bandeko nde na poto ako to lingaki to zala tangu musu mingi te to lingaki to zala mingi te mais lokola ba sangisi na batu bandeko na batu mususu ko mona ta tina te pona kaka komi poto ala bandi pe koloba ezali mawa mingi yango na bandeko ba bolingo tozwa exemple ya ndeko Yves Mangwama Makabi oyo alakisi exemple ya malamu oyo lelo na ba idée na ye kitoko soki biso ba diaspora congolaise to lobi ete to sangana to banda ko se poser ba question ndenge nini ndeko ya zui idée ya boye eloko nini esalaki ye po ete azala na idée ya boye ko benga tango mosusu ndeko ko solola na ye pona ko yeba pe ndenge nini toko ko sala susu ya plus po ete yo moto kendeki na Congo to moni so sali mais toko ko sunga mais eloko nini su toko ko sala ya plus voilà ba idée ya malamu otoko ko sala okomona ete Congo na biso ko kende liboso eloko etikali kaka po ete lelo sikoyo bakasende bakomi ko manipuler batu bakasende bakomi ko manipuler batu bake ko bimisa batu bakomi ko bimisa batu magamba lokuta na ba photo bazali ko tshaya ba bibembe tala bibe mutu boya kufaki tala babomi moto bobota Kabila bomi moto ba makambu kaka ya lokuta bozo mona un bishop Monter azako yebisa bino pe liboso ya na émission mobimba azako loba ete Kabila ye tango ayeba ba pesi mbote na Swahili mwana mobile na papa papa ngana loba Swahili te ale mbala moko abimisi munduki na beti mwana na mwasi tala ba makambu ya lokuta tango de ko se renseigner ba scorpion na biso balobi histoire wana tango babandaki ko monter yango na kati ya fa banaki déjà pe ba bengaki famille moko boya à partir ya Congo kuna basololi na famille balobi bino bokozala lokola référence soki tobengi bino il faut boloba ete likambo wana ezali ya solo esalamaki biso nde bandeko na ye alors que mpona tolekisa bino ete service secret na biso ya bascorpion noir bazali makasi mpe nazali yebi ete bazali kokamba bazali koloba ndenge nini bayebaki bamakambo ndenge nini mais toyebisaka bino ete tozali makasi service na biso ezali makasi mais oyo nyonso bozali kosala ezali pamba meme makambo baroger lumbala bazali kosala nyonso tu tozali na yango bozela mokolo ezali toza kopupola yango kala te mais mawa na moto ozali kobimisa 10 euro na yo olotindela mama na yo papa na yo po ete basepela bazala basomba ta mwa fufu batie na ndako oza koya kopesa baescro oyo ya baroger lumbala mpo nini baza koposa ete bayokani na barebele na basniper oyo bakotire Kabila à distance oyo bazali basoldat ya este basi bake kolue bango bopesa bambongo babiloko wana nyonso tu tosi toyebi me ezali mawa bazali kolia bino mbongo bozali bazoba bolamuka na pongi bazali komona bino bolole bola mukana pongi wana ezali bozoba mama ozali na zongiseli yo mbaloba. Merci mingi papa Roger pona kozongisela ngai maloba bandeko babolingo kaka ndenge touti koyebisa bino ebongi na congolais nyonso to ezali moma malamu ya koyeba ndenge nini tokoki kosala po ete to faire avancer mboka na biso na kati na développement. Ba opposant congolais nyonso tu bandeko bazali ko distraire biso ndeko bino bokanisi ba Roger Lumbala oyo batike na bango nyonso bazali ko somba koyaka na poto apona koyaka ko solola na bino ba makambo bino bokanisi bazali ko sala yango pamba yo kanisi moto lokola Roger Lumbala botala kaka motuna yo wana malamu bino bokanisi moto lokola Roger Lumbala ye akoki ko sala likambo sans intérêt bino boza komona moto mobimba soit disant zako loba ete zako bunda pona mboka mais tala ete na likambo ye monga kendeki azui moto atie na radio na ye pe mokolo oyo radio ezikaki ntango baye kodécouvrir kaka mokolo oyo ye pa bandi kosenga bato ete baede ye mais botala po ete bomona ete azali moto moko moto ya motema mabe bato mosusu bazwaka mbongo ya pasi ya na poto ba mosusu bapesaki ba 10 euro ba 15 euro mais yo kandi pona koimilie bato bapesaki mbongo ya mokalo bibo ba mbongo mpe bapesaki bato mosusu bapesi ba 10 euro ba 15 euro alors que koki kutu te na mbongo oyo ngai na zwi na ndenge ngai na dépensaki bandeko tala raisonnement ya moto moindo pomona ete ndeko oyebi okoki kozwa likambo okoki kozwa accident ko ezala ta ndako na ye eziki bato bayokeli yo maosengi edelobi etala ndako na ngai eziki bo ndeko moto nyonso to akoya kopesa ezala ta moto wana apesi yo ata 5 euro ndeko loba nzambe merci
po ete moto wana ntango abimisi 5 euro apesi yo 5 apesi yango na motema na ye tutisami ayoki mawa apesi yo. Mais Roger Lumbala ye alingaki nini bato baya bapesa ye basoki bamilio bakombi azoloba ete der mpe mbongo ngo nasombaki babiloko na ona azwi eza nango kaka moke. Tala motema mabe ya moto niveau ezali nde moto ya kolinga ete Congo ya avance aza kutu na mawa te na bato babimisaki mwa bambongo na bango bapesi mpona kosoutenir ye. Mais boyoka langage na ye bandeko eza na babiloko mosusu bandeko soki tozali koloba vanda okanisi olobi te tozali bato ya maboma te. Vraiment na remercier bandeko mosusu oyo ba bengaki papa Botambo basololaki na ye balobi ete grâce ya ba émission tozali kopesa baye ko comprendre ba makambo ebele mais balobi en tout cas mosala ya makambo ya kikomba tawana balobi bango bakoki kokende yango lisungulungulu te bakomi sikoyo na idée baluka modèle nini ndenge bakoki kosala po ete Congo ekende liboso bakotikala lisusu na modèle oyo ndenge ezalaki teke oyo ndenge bazali koyebisa bango bosala boye bitumba bofinga bato balobi jamais il faut baluka solution ndenge ni bakoki kosala po ete Congo ekende liboso. Pe tolobi merci mingi na bandeko pona ba idée malamu o bosila ikozwa vraiment to sepeli mingi pe ndenge bo promettre papa Botamba boko solola na eli susu bo solola bandeko po ete papa Botamba ko yebisa bino ba makambo ebele o ezali ba vérité ya mboka bandeko ba bolingo tozali ko yebisa bino il faut bozala éveillé tala ndenge ndeko oyo na kombo ya monsieur Yves Mangwama Makabi azwi likanisi ya kitoko bomoni ndenga kei na mboka bomoni ndenga kei kosala ba makambo bandeko tala alamusi bana ya Congo na eloko moko bazali ko penser te ezali na bato mingi okomona na belaki malaria mais ayebi teke malaria naza kobela yango mpona nini po ete na liboso ya ndako na yo komona ntango mosusu basalite etondi wana yango nde ezali kobota bangungi na butu bangungi wana bakoyeba ye baswi yo lobi epesi malaria ndeko wana ke kolakisa bamakambo nyonso alakisi bamakambo ebele yango ete azali ndeko ya kosunga bandeko azali moto ya kosunga ndeko Yves Mangwama Makabi na banzi ete sika ozali soki olandi mission oyo tozali na besoin osala nyonso opesa biso ba coordonnées ya association na bino to ya ONG na bino pesa biso yango ndeko po ete biso toyeba ndenge nini toko entrer en contact na bino pona toyeba ndenge nini toko banda ko lancer message pona ba projet kitoko oyo bozali kolinga kosala pona mboka na biso RDC. Voilà bato tokoki kobetela maboko bato nde ya boy o bazali koloba ete bazali na susi ya mboka elingi koloba teke kozala na susi ya mboka kotinda bana ya bato na balabala po ete bafingaka bato kobeta bato wana ndolobi ozali na susi ya Congo te. Bato mingi bazali kosala makambo wana komona kaka bazali na ba intérêt na bango bazali koluka bazali ko profiter kotinda bato mosusu tina ndenge bandeko bato mosusu bake plus loin basali ne meme ba groupe oyo ba groupe wana ekomi ete bakomi kaka koluka ba renseignement nani azali koloba likambo ya malamu mpona Joseph Kabila nani azali koloba likambo ya malamu mpona gouvernement ya Congo kotinda bato wana po ete bakende ko menacer bango ezali mawa mingi pe pasi bandeko ba bolingo bosala kaka bisika bozali na sima ya bangonga nde tokopesa bino émission monene oyo tobombeli bino tokotalisa bino ndenge nini bakongole ana poto basali likita oyo balingi bapropose moto moko akokita na Congo moto wana oyo akokita na Congo ye akokende bandeko bafungola matoi boyoka bamakambo ezali liseki te ndeko wana ye akokita na Congo ntango akokita na Congo akei akobanda kokende kotala ba artiste nyonso ba artiste oyo akobanda kokende ba artiste oyo ya théâtre ezala ya ba musicien akobanda kokende kotala bango pe ntango akokende kotala kobanda kokende kotala bango bandeko bayokani balobi ete s'il s'agit baluka moyen ndenge nini bakoki akoki mpe kobanda koempoisonner bato wana ezali équipe mobimba bazali kosala tala bato bazali koyokana mpona ndenge nini bakoki kosala mpo bakende koempoisonner ba artiste comédien na ba artiste musicien po lobi kaka bango bato baloba ete Joseph Kabila tolobaki nini bomoni ndenge asali bango mais tala ba plan bazali kosala
bazali koluka meme baproduit oyo ndeko wana kokende nango bakodelege moto soki akomi na congo akosala neti baartiste aza kokende kokuta na bango kosola tokende komela mwa moko bandeko tozali koyebisa bino ete attention mpe tokosala émission ya monene mpona kobenda baartiste comédien na baartiste musicien matoi mikolo oyo ndeko soki oyebi mwana ya poto malamu te kokende ngulungulu te oyo akiti na Kinshasa ono na ye nakutana na mama bipendo na tosolo ndeko alingi apesa mbongo ozwi mbongo kuna na maboko me kokende kobima te tokende kozwa mwa verre moko keba makambo tozali koloba boyebaka yango ete tokosala émission kala mingi te mpe tokolobela yango ekomi mawa mingi mpe pasi mpona komona niveau nini bakongole ya poto motema mabe bakomi na yango na kati ya balingomba na bango ya ba opposant congolais makambo bazali kolakisa bango ezali mawa mingi mpe pasi donc bakomi ti na système ya kokendeke balingi bakende koempoisonne meme baartiste comédien na baartiste musicien oyo bazali kuna na Congo yango na tolobi ete ndeko tozali kodévoile yango kala mingi te tozali kosala émission mpe tokoloba tokotanga na bakombo ya baartiste musicien na bacomédien oyo bavise oyo il faut bakende batiela bango bapoison bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali na nsima ya bango nde tokotalisa bino basango tobombeli bino ya radio Zumel 1000 merci bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci.